Congo France. Vous êtes sur Congo France, votre site préféré. Merci de votre fidélité et tous les amis de Franck Stémaille à travers le monde. Merci à vous de nous suivre et de nous faire encore une fois de plus confiance, et surtout pour ce nouveau numéro de votre émission Analyse version Ken Piana aujourd'hui. Parce que Marambo est au début, il ingratitude et puis tu comprends que bongo. Ah, tout le monde a compris qu'il y a analyse na Ken Piana. Yep. Bon, aujourd'hui, parce que nous sommes contourner bango. Si vous êtes aux isus. Mais il y a lobby téléphone à Ken Piana sonner les sous bobengizé na ba émission. Na ba question mabe et ça bango bien. Mais nous ne sommes pas encore là, nous allons analyser le fait, nous allons analyser les titres. Surtout les actualités qui sont bien sûr dans le monde culturel comme d'habitude. Analyse Kaka Awa, un jour elle a raté. C'est vrai que les gens nous comprennent mal. Nous analysons sur des faits dans le monde culturel. Je suis avec Ken Piana ici sur ce plateau bien sûr. Improvisé. Puis te parler. Ouais, Franck Stémaille. Na sepela trop comme on a Congo France. Pour yangoza likolo pena. Ya masolo tali ba site. Pour tolo ba rapé vérité. Hein, moko boyepe tondi marape baninga. Ba osala pe biloko ya bien. Parce que mingi koma ken soki andimi Congo France et communauté obwakeli batuma mabanga mais na nombre de vie au Congo France c'est ça là boza ba number 1 faut to jeter les bino ba fleur et ça là toujours bien. Na c'est pas pour me bien pour ay koma soki na lobby comme il y a un problème d'ailleurs na mikumi sakate batu bayebi alors plutôt pas la show ko réagir ndenge nini ça fait beaucoup de temps. Bandeko baleli na ba WhatsApp na réseau pe maté Facebook mais Ken Piana idéologie na bino kenda wapi okolo bandeko nyonso ba manka kiyo ba mikolo belé. Merci beaucoup Franck Stémaille omoni ma solo oyo to bulaki to bata mamwa muke Franck ngana utaki musika mais nazo biso vérité parmi bato oyo basala pena ke Ken Piana wana pe ba bloquer ye. Ezalaki li kopande ya ba confrère na biso ba journaliste. Ah bon? Ba journaliste pena vient na biso mo na otanga na kombote poto comme boya na so ba problème. Obi jour to kata Brazza le 8 mars na papa Wemba le 8 mars. Ndeko moko cameraman ya vient na biso moko o azalaka génération moko na honorable Zakari Babaswe. Vient na zo benga batabirwa kofi azo luka benga ayebisa bango ken azawa na biti baya bakanga ngai. Na yoka ba masolo ana tout ebima na tala na bia mutu il faut se méfier na ba frère na yo obo mesa na batu mususu ba relation banda na il faut to mekana ko stopper na makambo po batu mususu akosekiso boy na mutema OK azoboma. En tout cas merci mais pour na bango kolobani ni tu émission analyse c'est ezongi toujours Nathan. Alors le lot va retrouver pour la première fois encore ou revivre bango encore image na yo okoyebisa c'est bango na vato bande émission. Premièrement na oyebisa bango nzamba lobaka to approcher banguna na biso ngai na kobanga bino te mais bino nde siko bokomi na devoir ya kobanga ngapo osali mutu mabe nzambe pe azwi mutu wana a sauver ye yondo tikali na soni donc bazaka bandeko na biso mais te vivre na bango na système keba. Merci beaucoup Ken Piana à chaud au cours réagir ndenge c'est vrai émission où il manquait tout moi trop. Premier sujet papa Félix Oisé quoi je cause au courant depuis dimanche à 17h papa Félix Oisé également comme on a à Koufaki on a 17h à Kinshasa mais moi on serait à Paris dans le tourner émission mardi à zo gagner Kinshasa pour tout banda programme kay boto banda ko kunda papa ndenge nini okolo banini to perdre ya Kalami Ngitawa papa Charles Agbepa papa ya Kofolomide et lelo ba matanga ils ont na mingi hein okolo bani par autour matanga après le papa Wemba ba matanga ya batu baye bane landani Lola Kadogo président Tony Cheomo batu bele bakei maître Toro ba matanga sur matanga le papa ya Félix Oisé papa Koufi o ça l'analyse ni par rapport à matanga ne soir. Merci beaucoup omoni Franck lelo ba artiste musicien balinga sala ka propagande ya bato ba pesa bango mbongo soki alie mbongo mutu moins 1 million na poche abandi makelele sur mutu wana
nga sepela série papa wera kufaka o sentir pena wera lati souci wana ba artiste musicien tout ya wera o sentir pena matanga eza na mboka yango monaka matanga papa wera ba premier ministre ba ya gouverneur aya papa na so muzito azalaka wana ba konzi presque nyonso ba général en tout cas matanga ana lekaki avec ampleur ya makasi parce que lelo ba artiste musicien bato ba bois kaka na ndimite ba leki ba père o ba bota bango na valeur. Donc Félix Wazekwa président Félix Wazekwa oya kufi aza papa na biso nyonso. Donc matanga wana toza na droit ya ko salela ngo pena pe promotion que ba musicien bazoleka na TV ba musicien bazoyamba il faut ko annoncer ko informer batuke Félix Wazekwa kufeli papa po sa papa wana nde Félix Wazekwa nga zalate lelo to nazoka moi pose information ya papa Wazekwa kufi il faut mutati ndelo na WhatsApp ou bien okuti yango na Facebook mais non ya na sens te ezoleka kaka ndenge moko na père ya grand mopa ondenga kufaki information il faut ba peso yango na WhatsApp na ba na ba Facebook mais bato ba pesaka bango mbongo bato ba pesaka bango mbongo okomona pena mutu alekeli pena mutu wana TV asala promotion na ye koleka même nzambe wakela biso ok bato wana na ndimi te ke mutu moko aza na valeur ya koleka bapapa oyo bakufi en tout cas papa ya Wazekwa ke son âme repose en paix na osengaka bolingo ezala entre nous les Congolais moninga azwi problème tolakisa présence biso nyonso lelo komi makambo ya Congo France temai dictature ekoti trop na makambo ya ba musique na biso yango air moko boye na koma préféré na batami nanga na boyi nanga kokota ba artiste msusu bakomi na ba exigence place leader boye andimi ko ya matanga ya ko ya te donc et en sens moko te babi comme ezu en pleurs makasi na matanga papa Wemba et parce que banana king Kester Emelea Kester akufi Wemba yete mais aleli na ndakuna et puis papa Charles Agboy papa ya Koffi Olomide akufi ba artiste mingi oyo baza mususu bayete parce que muto Koffi so akufeli c'est un grand il faut ba artiste presque nyonso bazala na matanga wana mais lelo oyo est-ce que matanga papa ya Félix Wazekwa ba musicien mususu kwa Koffi Olomide est-ce que koya a surpassé pas problème to avant na penano na bisio ba artiste musicien na biso ya mboko boti kozala na ba complexe Koffi Olomide toyebi ki aza ba obape ya masola musique complexe ezala te parce que Koffi akufeli bozwi jalousie na bino bolata na makambo ya musique tellement beta ba album ne ebele ya kitoko boboyi koya tomoni ka génération ya CC onde ye ba Fabregas ba héritier Watanabe bano amike sko mikolo na ebite France tema yo po kenda matanga ngai malgré na kenda na ngate po na boyaki système via salaki oye matanga kangio photo a publier na boyaki nde système wana yango na yaki na ngai te po eloko ekimisaka mutu pe ba place mususu eza pe ba photo wana kaka donc raison oyo na elaki matanga te ezalaki ka photo mais en tout cas na se mutema nazalaki na regret pe makasi ya ndenge Koffi Olomide a perdaki pena papa na ye nazalaki pena na regret makasi donc tomoni ba leader kaka ya ba mike o babimi ya soi-disant ba 5e génération soi-disant parce que bandeko na so ba roga bakatsaki awa pe bayaki lelo boye kotala muninga na bino te era akufela lelo pe père ya Félix Wazekwa akufi tozo nanu bizaleli o to salaki na matanga ya Koffi Olomide to bwaka nanu to luka to soigner pe to lakisa pe Félix Wazekwa bolingo oyebi ke France temai depuis ba artiste bakufa na mboko oyo laisser leader o aya na ba matanga tout ezaka Wazekwa laisser leader o penaki akima na matanga mutu te ezaka Wazekwa to lakisa bolingo wana akufeli papa biso to kende wana mais déjà nga bato bakomelinga bi en tout cas bako intérêt H de guerre wana kaka soki Koffi Olomide akeko assister Wazekwa je ne pense pas que Wazekwa na terre passi wazanango soki Koffi ayeko tala ye to komeli akobwakisa Koffi je ne pense pas bato bazozela nde grandeur d'esprit wana esale makambo voilà merci beaucoup Franck bato bazozela bien sûr oyebi ke Wazekwa jidoka okoya pe matanga bozwi moroto donc bato faut pas comprendre akufela beta moroto Wazekwa za jidoka ba jidoka jidoka kufeli bakande mataka sous grave donc vient na Koffi akokende na conseil gratuit mais akeba na moroto po moroto ya relobaka te
Moutakoufeli a comme un kanda double. Il faut que Babylone soit Ah bon? Ouais. Mesdames et messieurs, comprenez? Ça, c'est l'ambiance de l'émission, hein? Analyse avec Ken Piana. Donc, on a le premier sujet, Ken Piana, continue à Bisso. Toujours deuxième sujet. Kofi Olomide, j'aurais appris, on a confirmé qu'il n'y a pas sali blessure pour la Papa Wemba. Voilà. Mais, de l'autre camp, parce qu'à un moment donné, il faut que le pour les actualités, il faut que le artiste en Borana Bisso. De l'autre côté, Babi, ceux qui ont fait Nzembo, ils saboter Nzembo, et puis, ils ont porté plainte. Ameka koyembela yete, ameka kochama kone na cimetière te, étant donné que y Wemba de son vivant, ba solo la raté et tika la peka ndengwana. Est-ce que eza kofatika ou à cause la ngona bolingwa yana? Bon, problème exact, nga Papa Wemba za vivant, Kofi Olomide pe za vivant, na sengaka Kofi Olomide asenga Papa Wemba ba pardon. Na sirbe mission to sala na yo. Na yebisaka asenga Papa Wemba pardon. Comment les loba tu vas comment reconnaître ba tout so ya kufi nga lobaka Papa Wemba nda sala bango ba Kofi ba king kester wana. Na senga bango ba senge pardon ba sala kangote. Siko muta kufi muta siakei. So, bon, famille pesa na ba droit nango moko boye pe famille so ke décider oh monsieur koya koyembela ndeko na biso te soit place bakunda ye kokoma te yo koboye la famille ndeni soki balobi ba porter plainte ne loko bango baboyi pour famille za na droit famille de tangisa Papa Wemba famille de bokola Papa Wemba famille de sala vie beaucoup pour za la nenga za donc ba pe na droit na bango peut-être baboyi soki baboyi vena nga Kofi Olomide asela pe batebele banzembo o bakufa ayembela mwana ya président Sassou tout le monde a pensé moko maman impact donc je pense que Kaniki non Edith Bongo pardon voilà et bouja Nasir et bouja donc ceux qui ayembeli vienaye ceux qui famille telemeli yango ba biatika atika kaka ezana tingande na boy ba bisinga ba Ken Piana kotanga ka kombo ya mutu boete na tika na ngai. Merci beaucoup Ken Piana, fait notre côté mascotte. Au hasard qui l'homme idéal, c'est comment les boss idéal. Alors on a biso, j'espère qu'à Zarane c'est autant à mon émission analyse ça là qui est bien. Alors Ken Piana, Toyoki, en tout cas yo mo yebi na ramta ba recherche, ba to ba yebi singa bi Ken Piana nga za boye, ba boye na famille BCBG, comme meka ko yamba artiste mo BCBG te parce que on dit que Kofi Olomide azasuka na musicien parce que amuté malamu aye mutabimisa na prison il a fallu nier mais babi kuna ko meka ko simba mise moto BCBG ko tchaka pe ma ko na place ba répétition na concert na bango te. Merci beaucoup. Information lobby eza solo parce que Blanchard Mosaka yebisanga makambo yo. Frank Stema yo moni na vie to lukaka te ke conflit na yo ha. Omoni papa chéri na Kofi Olomide soki bayoka na raté. Batika biso to coopérer na bango nyos. Donc ngai na vie nanga Kofi azanzambe na ngai te jibe azanzambe na ngai te oyo na kongumba mela ndenge système a impère ezalaka ke no za na conflit na mutu boye biso tout ko ta conflit wana je pense makambo mususu to ko loba nandimi te papa chéri ayebi biloko papa chéri a kopesa instruction ke non musicien moko BCBG soko yambiye alongwe musala na sens nini. Mosaka mutayebisa ki makambo wana to. Na ye moko Mosaka alobi non ndenge bapesi bango instruction que non Ken Piana soki ayambi moko na biso alongwe ponga na ndima peut-être mususu ke kofinda bimisenga makambo bongo ifalaki ezala peut-être et soit peut-être honorable Zakari Babaswe siko patron na ngai honorable Zakari Babaswe et soit été yekuta yabisanga alobi Ken Piana il faut soigner na ba vie na lingi ba rankini na ba vie te. Parce que biso place to banda ba relation na ba Kofi Olomide bino na bobo tamité to voyage na Kofi ba payer belé au moins teliwa Papa Wemba bazoki charge matanga batikeli honorable Zakari Babas po ya banda na ba grand wana depuis kala sikoyo un icône ya ba journaliste azo expliquer le Ken Piana il faut se comporter boy un icône à lobby guerre na icône ya ba journaliste na icône ya musique yoko kota te oza fourmi siko oyokela nani oyokela papa na yo mais oui na oyokela papa na ngai en plus na kolukana no Roger Ngandu ndeko na nga ozala sage omoni Roger Ngandu mo boy soki to fandi pe boy to raisonner pe ba ministre belé to moni ba député Roger Ngandu penda esengaka un jour to voter na mboko. Ah bon?
Roger Ngando est intelligent. Roger Ngando est très intelligent. Nandimi te que Roger Ngando ndenga za bwa ko babiloko vraiment. Mais l'obité babi ces instructions outil likolo etali ni mosaka ni Roger Ngando mosaka pesi o kaka ne message. Avocat pesa pe message il faut que battre la diplomatie na bango. Yo ozui secret ya mboka na yo otekeli yango bapaya. Omoni te koza fo agent. Masolo combien to solo la ya msusu pe na mosaka wana. Masolo combien to solo laka. Ba voyage combien batika ke ya msusu to fandi pe na palais na pe tozo ni atape li solo. Masolo combien to solo ye muta fidèle de fidèle. Oh lo babiloko wana. Moko boy. Batu msusu ba la sa image balinga papa chéri ya. Bato belé ba la sa image balinga papa chéri. Est-ce que balinga papa chéri? Ngande naza boye na baby saka émission na nga na chango 20 minutes na kabela ba saper. Ba saper o ba ka inekima kondimaka papa chéri. Ba saper bandimaka ka papa chéri baboma ko tu via na mususu. Siko ya tayo moko. Donc nde na boye. Nde naza boye na kufina nute. Soki mutasalinga mwa bola moko boye na ndimango te pona ki un père moko boy. Mais non, ba conflit na bino bo gérer entre bino na bino. Ngana musicien te. Ngana musicien te. Mutuma pa pexanga te ke oken ko sola na musicien boyete. Soki na ndi émission ndeko ya bango te bo sola même. Soki na ndimi kofi etali bato BCBG na nini. Siko conflit ngo pe na comprendre sens na ngote. Vraiment chata micro baladere tuna batu. Est-ce que ken piana soki abimi prison? Abi mutakangisa ke yewana bimisi. Est-ce que ko créer guerre entre yena BCBG pour andimika ke yenda bimisi? Mais non. Ils appellent le vérité au conseil mais vérité. Ils en ont vérité moko eza. Viens nga Gauthier mascotte Koli nazo zelati lelo na nazuite. Et on a fait na yo. Asa vient nga Koli nazo zelati lelo na nazuite vient nga Gauthier mascotte. Eza ba vérité moko. Umeli. Moko il faut to lo barape vérité. Tala siko honnête lobby na sepela na journal lobby ya na ke place mo boebu na kuti Karine Mokonzi afandi na bandi siko côté ya petit na si petit na bi petit façon zo se comporter wana eza mabe mais petit ba petit ngo na habité soki avaba leka na ba micro na habité soki milimo wana ya biloba ba côté la bango ndel ba petit mo ba pere sans esprit. Mais vous avez conseil na yo avant de neké parce que vous êtes mais avant de kimia siko biloko msalo baka devant micro c'est pas normal. Yango to lukato considérer na conseiller ba chroniqueur tout avant le kana micro comme la bière te comme la whisky te comme la noix te. Mais la biloko wana. Mais peut-être batu msusu ba melaka. O to hebite. Po o sola na batu msusu mona na ndenga kuzu aza mutu moko azo peso respect ebele. Mais au mona mutu msusu azo manqué bateau peut-être baleke msona ken piana na ba niveau. Hein, c'est pas bien. Ken piana plutôt pas d'autres comme la maman merci beaucoup. Na sengande vient nga Gauthier mascotte. Karine Mokonzi za petite sœur na yo. Soki mabeza la ki limbisa e vient ngai limbisa e. Parce que ye pa lobby a ko manqué ote. Yo moko yebi ndenge bo banda relation na bino. Yo moko yebi pe source nini esali ke yebeba. Yo moko yebi on a vu côté mutayebi yebi yemoko po petit papa ça ba raison na ye na bibo wana etalika bino. Merci beaucoup. Là au moins tout ça d'accord na yo Kanipiana. Merci beaucoup. Là nous sommes en train de continuer cette émission mesdames et messieurs, on appelle ça analyse avec Kanipiana, ça fait du bien et puis on s'ennuie pas. Voilà, on est ensemble. Merci beaucoup à Fanny Bongende, une femme pas comme les autres, qui nous suit depuis Paris. Merci beaucoup également à Keno Mouken, les patrons. Merci pour tout ce que tu fais pour Franck Stemaille. Merci beaucoup à mon frère Noël Okito Black Dedon, là où tu es. Merci beaucoup à toi. Tu es tellement mon frère et puis de longue date. Jamais. Merci beaucoup à Alain Dinamo, l'homme aux surprises agréables. Merci beaucoup à Sam Lumanji. Et je n'oublierai jamais merci la première dame de Lausanne, Motema Yavé Nabiso Go Belisha. Un enfant pas comme les autres, et puis Tobosani Pété, Fiston Bowell, Tonton Yuluka. Pourquoi pas Junior Mbala classe 0031. Mboka ya Miliki. Junior Mbala classe, mon pote, merci beaucoup à toi. Merci également à Plata Swag. Et je n'oublierai jamais
Blaise Kalati, groupe GBK, merci beaucoup à toi. Et merci aussi à Tertio Mukumi. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Vous êtes tellement belé. Nous continuons cette émission, madame. Et je n'oublierai jamais le boss des boss. Hein? Patron à Londres, wana. Surtout le monde va goûter mascotte, tout le monde va te belé. Te boss en a répété Coco Arafat Makizembe Azalaka. Coco Arafat Makizembe. Il sera lobby à 12h. 12h. Donc, non. Aux prêtres. Merci beaucoup et nous continuons comme cette émission avec beaucoup de plaisir. Quand il peut pas parler, batouader au CPL à danger parce que yomo yebi, des batouader lingarayo, tout continue à bisomé. Parce que c'est bela rolobela. Je sais que c'est très difficile aussi ça ça, mais tu rolobela. Au lingi atsi intoza nango, tangu trokene matanga, ya papa ya parce que problème est d'aller à peba mission na biso tout qui Koffi Olomide. Papa Charles Agwe pato bato batikala pina ko banze ba kofite to ka plus maman ami. To e pas waze quoi. Papa na ye comme Félix waze quoi pe. To yo kayeta na nzembo morote, to yo ka plus maman na ye maman Luvuma. Pourquoi ba mission na biso to yo ki jibe mpia na pe, to yo maman Agnès Lusambo. Papa na ye abora gete. Et ça phénomène ni na mission na biso ngobora papa bangote. Merci beaucoup. Franck Stemayer ozobota bana. Yebara ke bana wana luka okabwana mama na bango ava bakokisa ba 30 po bana ebele bakenda ko se pencher mingi beaucoup plus c'est pas ba mama kaka. Lelo to yo comprendre kombo ya papa ya grand mopao er papa kei. Franck Stemayer ngana lela na palais na bi ah papa pena zalaki na mwano ya kokai ko bete même 500 mabanga. Mais père atikali ko zwa mabanga wana te. Tomoni banzembo Koffi Olomide yembela mama na yotala na mouvement jibe kuna kutezande mama nièce même na animation même na banzembo da kuneza mama na mama na yako tale pa wera ndesi kwa etufa na mama na papa donc bango babima kutute bango nyonso pena etufa bango mission ni ça Fali pe aboire bango te Fali pe aller ça le monde aboire yemba bango Fali moi to juger ezate parce que ayo banda carrière bango si bakei on est normal faire ego la pe on dirait attachement à la maman pena trop faire maman trop yango bato ebele ba mituna ka faire ego la zande ko ya David Matadi Kibala ya zande connaître po kombo ya gola wana moko to bulango kombo ya mo ba province mususu mais David Matadi Kibala lo baraza papa leki nayi bon to ebite kombo pe ya papa faire ego la pe après ça raté donc ils ont fait phénomène ngani ils ont analyse tout ça là ils ont dépend ko vexer bango mais ils ont analyse pourquoi ba mission na biso ba yembara ba maman ils ont naturel ils ont normal le la maman ta boko la rabana to ba papa ba sala bango mo eloko mo phénomène ya neza par rapport ya omoni ba vie biso pe to comment mener les loboti bana maman de azui charge belé kasi to comment raisonner to bi ah biso pe ba père na biso pe bazala ka ba embrière boya ba mère nde bazala yo ka ba pasi pena to zaki mike donc ezaneti Franck Stemayer to zana boy netinga lo bara mingi na mutema na raisonner mingi nde maman parce que so otali ba pasi o ba mère ba mona pona biso il faut raisonner mingi ka maman otali maman moko boy aka longola pe zemi na oti ameli moi systématique moi boy olongo ya mso na ba semaine mais maman na pena tiki yo pena 1 mois 9 mois obimi pe abateli yo liso meliso esu mabele na yo kausi esu banzoto papa toza la pe reconnaissante ala melo matembele ozolia papa za na yena bambia papa ki oluka na ye basi ya libanda. L'église Copélique organise une veillée de délivrance et miracle Ticotac. Thème sur toi, la gloire apparaît. Vendredi 17 juin, de minuit à 5h du matin. Et dimanche 19 juin 2016, de 10h à 14h, avec les 2 hommes de Dieu. Venez nombreux, venez nombreux. Le docteur Martin Essomba du Cameroun et l'apôtre Francisco Nathan Ticotac. Venez nombreux, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui avez des problèmes, cet homme de Dieu va prier pour vous. Donc il y aura des délivrances, il y aura des miracles Ticotac. Si ton Dieu est mort, essaye les miens.
Une seule adresse, 56 avenue Président Wilson, 93 210, La Plaine à Saint-Denis. Bus 153, direction Porte de Charpennes. Pour tout contact, veuillez nous contacter au numéro 06 59 93 62 94. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Papa ke luka na eba makangu soki wapi me mama zana yo kaka zoyotola na yo kaka moto. Vraiment. Il faut te reconnaître ba mec. Tu vraiment chité ken piana, ils allaient quand même une partie kaka, il y a analyse ya mukolo lelo. Ils ont juste te moins introduction, mais tu fais un semaine avant par Rosalie Soussou. Deuxième partie de l'émission analyse à l'élo. Aujourd'hui, nous allons juste introduire parce que Ming va réclamer, Ming va l'élingaï, Naya Kozlukayo. Voilà pourquoi l'élo n'a pas gagné. Il faut na Luko Karatina Rosayo, Nazuyo, et ça le dit bien à tous les sur balcon. C'est ce plaisir. Alors, un mot à dire par rapport à l'émission à l'élo, ça dit bien. Un mot à dire, nous remercier Bandego Nyonso. Oyope, bo soutenara ken piana, na moment passé, na moment bisengo boye, Bandeko wana batika ngate. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La première dame de Lausanne, en tout cas, Bambo Tebele. Erto kwa kana ba maman, lelo na raisonner na ba maman. Maman nanga liboso na reconnaître na zwake grande sœur te na zwake net yenda botanga me bakosanga. Wana Angel Muswahili Makizembe. Yeba lobi deux fois te. Moi soyo, a baby sambo ma mapango ebele na ba griffe. Na Afrique du Sud ngai Pelagie Masamba. Pelagie Masamba na lara France te mai. Ah bon? To bosanité bande ko Afrique du Sud na boki Dede Geno, Pasta Matou Zolanda biso, bo comprendre kaka soki okotaki na liste ya libango te se koza sans impact sans idéologie. La Jos Landu Zolanda biso, René Landu, Eric te la vrai patron. Nakati Afrique du Sud wana France te mai siko na fan sa moi famille moi. Pourquoi wa Fatima Kizembe? Voilà prêtre. Il faut tout ça la moba système. Na fan de Sylvain na Gauthier mascotte. Ve malgré na zela et ça la rapide ya rapport. Au moins ba vérité otoloba. Il faut tout ça la vérité partout. Très bien. Ve pas la kai peken pia na koli yete na panzipe. Ponga mo na nga pe vérité. Na pas simbo trato na commandant Cousteau, les gens n'aiment pas les gens. Docteur Hakim Balobia Mikolo depuis que Abidjan a mukongwezo soit Docteur Hakim Mikolo depuis que Abidjan nazuma ba momi moromi balé système pena vitesse que penate. Merci beaucoup. Alors na pas simbo théâtre na commandant Cousteau, les gens n'aiment pas les gens. Aimé Lumbala vient na ngai yoyebi. C'est un bébé, Patrick Ipe Azakuna, Patrick Azolanda Biso. En tout cas, Franck Stéma, merci Nayo. Merci vraiment. Je t'en prie, mon frère, on est ensemble. Et puis, l'Afrique du Sud, on a un Marambo Ezali. Danger. Parce qu'on a Blaise Kalati, comment ça on a Franck Stéma, il y a un Bisayo. D4 Travel, boss D4 Travel. Ou pena za délégation na biso ya to kitafo décide na si batu ba comprendre pena ke no mbanga ye na kati Afrique du Sud mbanga o to longola ngo na Congo to kitisi ngo siko na Afrique du Sud sikoyo ndenge za wana il faut bosser na Blaise Kalati et bango ba millionnaire groupe GBK et puis Didier Chombo le petit Jésus voilà bango ne banzambe à côté kuna et puis to bosser na raté Fabrice Zombi baza bato yo voilà bankadra mboka bazé belé na bosani pete mutu na ngai tukson de wolo donc bango na Josie wana na Yoville obike na la sikoyo avant na côte Afrique du Sud Docteur Hakim Fayara déjà pour kuna soki chéri linginga na mboka mopaya papa il faut na ba piquer fort pena Docteur Hakim il faut te protéger parce que ba mboka na mboka moya système voilà merci protection de mingi mingi wana ezala ekaka ko sepelisaka bana Jubek po ebele ba komela ngaka jeté mbala moko tu vas ko peso sous bonjour te ka jeté mbala. Voilà, c'était Ken Piana. Merci beaucoup mesdames et messieurs, vous nous avez suivis à travers le monde émission Boye ezara même biso moto salango to ka posa okata ngote
nayebi ke bino pe kota lango bono bandela et si le bandeli parce que ça langi mingi. Merci beaucoup en tout cas bino pour soutenir Franck Stéma à travers le monde. Ba on attend te boza yanga na motema. Je ne vais pas citer toute une liste ici parce que ça émission tout ça lango par semaine 10-15 émissions par mois. Donc bozala na bino ka boza yanga mbulu je le vais nsamba yo pe ken par le buto no panza ba vérité. Pozo loba ezo yate. Ozo loba bozo ko kesate. N'ayez pas Loris la congolaise. Yope, n'a pas de vérité. De batutu, idéologie comme Mikolo yo, tu vas nous penser la vérité. Fanny Bongen ne peut pas, tu vas penser la vérité bien que matanga. Voilà, quand on a 90 ans, 94 ans, Fanny on est à fêti. Tu vas nous assister yo, et ça la biso bien. Après tous les amis Bolunga Félix Oazé quoi, soutenons nos artistes et musiciens. On a bawewa. Muna sona bawe wande ba le kaso ba uti matanga so ba uti wapi do oda pon makelele to kena poto kala ba 30 ans ba 25 ans boya raté oda pon makelele o ekabola bandalungu wana kintambo yango yo awa bozomo nango e tonga makala hein e tonga makala série ya ba fera biso ba tonga ngo kala pena donc e umeli mais ils ont servi toujours ba na mboka donc tozana biso awa tout ça les missions oyo awa et pas docteur Hakim mais ça les biso plaisir sur l'avenir Vivi. Merci beaucoup à Petit Sai qui nous a réussi à assister. Donc merci à vous. Et merci à Mouna Cédric Artiste. Je n'oublierai jamais toute l'équipe de Congo France. Hein, Mouna Cédric Artiste qui est la prise de vie. Bientôt grand monteur parce que bah comprendre que balo trop balo bisabiso moi mingi. Très mbelongo ozolo ba trop ozolo bisangapi moi mingi na lembi. Donc on est pas au taquiner mon frère et normal. Merci beaucoup la bande de Kotou. Au Bolinga Franck Stéma et je vous retrouverai très prochainement mesdames et messieurs dans un autre numéro mais avec le même plaisir. Tous les artistes en Luzolo, Mike la Duchesse, Vienanga Gianni Faye, Bolinga Tro, Fatou Miracle, Ozaka Sœur Nanga Yatan Nengenin, Basongi, Bazaro Loba, mais tu peux quitter Bilo Wanate, Bartiste Nyo Sobana Poto, Vienanga Montayam, vous Marie Paul, le roi Pelé, Benga Lunatongo, Vienanga roi Pelé, Montayam, vous bientôt Kimbombi, on comprend le niveau musique. Ouais, qu'un piano. Là, t'as les lunettes. Il y a un peu d'inspiration. Nabwaki batutu mais nabosani mokonzi pe président il y a tous les sapeurs na Paris partout Kapangala mutema yo mutolobi hein za patron ba kim presse les zones ba oyela yo ke bango ba kesi bayaka ba oyela yo bango ba na bazelo côté côté forme bazaba na mike omoni lelo partout Kapangala mobali ya Vero Kiri ndeko ya Zeti Kiri ndeko ya Eugénie Kumbela badani pova bayebi masolo o na beto moninga soki na confirmer mutu pe otuninga mutu mso bude po na yebi na yebi masolo ya kati Patou Kapangala maneke na Galiano donc un maneke na kati ya Galiano ko comparer te na mutu aluka mbongo poisson po un maneke bako kabele pe moi 10 valises de Patou Kapangala ba banda ko yembe kala masolo a forme pe a confirmer zaneti ndeko amede yala na Braza amede yala imam c'est ça ba pe président sa père sur la Brazzaville voilà merci beaucoup on a soro boyo zupe fimbu na gouvernement Termina Souka merci na bino bolinga bisotro portez-vous bien car chaque jour est une vie au revoir.